Naza ko rappeler bino que awa tozana Merci beaucoup à tous les abonnés de Ave Maria Télévision. Un grand plaisir pour moi, Tariq Ngango, de vous retrouver encore une fois dans le cadre de vous servir. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Mais dans les circonstances, il y a ma paix à passer. Il y a ma tanga, il y a maman Nabiso Chako, oh, Atika Gibiso, le levé du corps. Nous, mon équipe, mon Ave Maria Tokiti, to Zuba Image. Vraiment, c'est un grand plaisir de Koutani sous na katia. Musala offre moi pas si mingi te présenter ma condoléance na ba comédienne nyo surtout ya mboka. C'est un grand plaisir bon moni to devant chapelle ya maman Chako balimba tombola. Déjà un grand merci Nabino nyo surtout. Restez toujours branchés sur Ave Maria pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Après, nous allons prier aux représentants de son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Bino, pourquoi ça m'a acheté toi? Nda siko na zumba ngai bambi mama Chako mate. Avec pesa ngabino pour la ah mama Chako eza yo mama. Eza yo abotoli bana wana machete. Abi bino mte bat bokondo lala ngala kolala te. Ngai mama Chako na ba shete na ba kuluna abi bano bazela lobi na kogangela bango so na mondi ba. Donc makambe belé asali na vie na ngai mususu moya ya koloba ezalité. Donc ya tiki bana na ngano. Atiki bana na pasi surtout Juliès na yebi auto sala émission moko ya kolamba wa bana ba moni ndenga zo lamba wana na beboka bandi babi ah tala ser na yo tout ba viande na eboka mama benga inga benga na seki inga bi jaki bana ba moni yo awa mo abi Juliès sombela nga pareil moi na uti ko ya auti ko memela ya pareil wana ya konika ba biloko ba nini abi moni bana nga dire ba ko yambanga. Donc ça passe mingi na famille nanga donc azalaki ange mama Chako na kata libota nanga eza kaka na famille na été eza kaka na famille na ya théâtre té pona batu nyos en tout cas mama Chako na yebité baoba vraiment pona ngai na kopesa et bravo je t'aime mama Chako. Papa c'est comme moi un peu difficile. Mais après c'est une condition à bien ça avec faut encadrer bien. Inga assurer que n'a pas encadrer et chaque répétition n'a pas de ticket de nanda. Tout ça là que chaque répétition c'est aussi ici il y a mon gazo tout ça que le ticket chaque tinanda. Vous content ni asta. Tant ma bonne spectacle na liboso pour jouer ezaki spectacle moko ya a joué comme maman Bassa ngana la qui comme bajimo ya zai kobota mais kozanga kaka bana basi azai continuer double rôle personnage mibale azaki mama oya boti biso mama Bassa mais tanga na koli mapasa na koli fallait na bala donc azai ko bala ye oyo ya botaki ngai donc vraiment chacun a été qui sont makasi na moment wana pendant que tous na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essaie de donner vraiment moi c'est azai d'ailleurs on a zappé autant na centre féminin Mamobut ce qu'on outil pour directement y répétition après répétition ce peut être comme petit cahier vraiment c'était vraiment les lots
Bozo benge maman, bani bon, faut benge maman poko. Azali na maman poko, oyo abandonné. Et puis eloko Jackie Osali, beaucoup ce jour ezalaki jour anniversaire nangai, les 15 jours. Jackie na okosolo te Jackie. Et bien spectacle wana to étudier la Kango chaque. Malingina a interpellé les artistes. Malingina a parlé de la discipline qu'avait Maman Chako. Dans Moussala. Touti Brazzaville. Suite. Arrivé tardif dans le spectacle Moko. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. Pour Nazaraki, directeur artistique et financier au Mango. Nakangi na mbongo na ye. Mais vous foutez rien à Kinshasa. Elle était restée là. Soumise. Jour il a levé à suspension na ye. La PC est cachée na ye. 6 mois après. 6 mois. Merci beaucoup, Président Galfa. Que mettez-y Maman Chako, Maboko Makasi. Azaki Penoko Naye en tant que Mongona Motetela. Et elle va témoigner. Chako, Atana Leli, Atana Seni. Donc il a su. Yomoko ebindenge bandoza sito kutani bisopani. Yoko kozo elo kinda kundeni. Ngabite noko tikana kende na onda. Alobi atovanda no buke. Osela nanga kamwanga ingai na Thomson Tolia. Kola manali boto. Ngabi okonyoko na ngabo kona no. Tango mabele lisi akufaki nake ko kangai. Nalobi ale kota na se. Bazo simba Chako bona maboko. Yemoka vanda na azo yoka. Na lengo twana minu na ebise pusa na lisu na kati mutwana chemise abi yoli akaka bato minu tina simba cercle ya nani ya mabelelis tanga komi akange bemba mabelelis babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebemba ya mabelelis yango na zomba batetela tu bavandi babinde na zalia na kolobelo te kwa bino moko mitema bozawa na boyebi bino batetela ko ya lali azanoko na nga ngana Chako moni Chako alaki mutuma abandoli nga boso batesi tout makamba musala te ya abandoli nga makamba boso omo ata mususu yemo ka fana motema mukuse asiriki nga bisoko asiriki osali nga pe motema mukuse lokwayo yo zanoko na nga le misaka so bi ozanoko na nga mina fundo nga bi ofunda nga epa nani nga bi boli kambote to bando sana biso bien na ba mabi peluto eto tozala na problème moko ezate omoni ka basali soki eza place moko etutana nde tozalaki bomoko tobanda olinga mosala na biso respect ya air yango nomoni tolandaka ndenge toza boye tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango bandindiere batiki Mama Chako te kolala kuna kovanda kozala na ye bien po bayebi bien fe na ye bino mo bozomona nde tozali ya papa epuis lisusu na remercie badélégation oyo eye la Fondation Mireille de Salis, ici Maman Dani, na remercie pour bâtir merci. Que na remercie nos journalistes nyonso, ata ba journaliste nyonso bandindiwe na remercie ba journaliste nyonso bazali ba papa bodo bazana zokokolo bate po bozolo badesio kokolo bate alias Maman Chako. Pour les funérailles de celle qui était pour nous notre sœur, notre mère, notre amie, nous voulons tous ensemble, sa famille, ses amis, ainsi que ses collègues de travail, lui dire
à Dieu. La Bible dans Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Notamment un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au cœur et à l'âme. La mort de Maman Chakou, qui sera suivie bientôt de son enterrement, ne sont pas une fin de vie. Non, son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ce discours d'adieu? Ce discours écrit pour un être proche sans que des larmes d'amour et de peine nous montent aux yeux. Comment lire ce texte d'amour pour un être cher, décédé et pourtant tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs? Amen. Maman Chakou était pour nous un modèle de vie. Et sa mort est pour nous une leçon de vie. La tristesse de tes enfants témoigne que tu étais l'une des meilleures mères, la meilleure des mamans. Ils te disent, maman, nous t'aimons, maman, nous ne t'oublierons jamais. Le deuil que nous portons ces jours nous enseigne que notre fille, sœur, meurt. Collègue de travail était un être spirituel et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. À l'heure de la mort de Maman Chakou, il nous reste des milliers de ces souvenirs pour alimenter chacun de nos jours de vie, jusqu'au jour de notre mort. Repose en paix. La vie ne dure qu'un instant. L'amour pour les défunts est éternel. Nous ne t'oublierons jamais. Tu es la première à avoir dompté la rigueur de notre papa, que tu as appelé chaleureusement Vieux Macarios. De la marche du pays, mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement. Que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Sur ce, nous osons croire que la présente législature ne manquera pas, dans sa prochaine session parlementaire du mois de septembre, de s'y pencher. Très cher vénéré Chakou, avec autant d'amertume, nous, tes collègues de profession et tes nombreux admirateurs, regrettons profondément ton départ et demandons à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'à sa corde d'ange de vous recevoir dans sa dernière demeure. Avant de terminer, nous tenons à remercier sincèrement toute la population congolaise et les artistes comédiens en particulier pour avoir compati à cette douleur de séparation. Adieu, Maman Chakou. Tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de nous, tes collègues, membres de l'ANTPC et de toute la famille théâtrale. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie.
na poto tout ba lero bana ba nyonso bazolela scène na biso donc souvenir les ebele moyena tangelo tokoma sokoti wa biso na bandal ba souvenir les ebele nzambe abonga condoléance na artiste nyonso tout comédien comme mobimba et puis na bana poto nyonso bazolela bana bibisha forever pe balobaki na yebisa bango na yebisa bino ke bango pe baza elongo na biso rive nkono les grâces à père ya moment oyo a remplacé Devos Niakos moni bakomi rive nkono oyo mbali osongo plaire mama chao donc c'est ça donc zanga pambola accueillir mutapesaka ajui donc tozalaka bon moko tozela ser na ninga bien siri topalanga c'est ça moi il loba mke pour la famille biologique ya mama chao te wana famille na ngai nga na koli na famille wana donc il loba ezaka ka ke baso bango bazana on m'appelle na nango baninga mosupe bazalaki ba camarade na ye bazana passe wana donc mutayi sabango likama bete toza toujours bon moko donc c'est ça mais gouverneur atala lobi comment bino boko ya bossa artiste comédien chaque Congo ak memay bango kuna jardinier lobi non nyonso bino bozo sala bozo loba na ba réseaux sociaux biso tozo yo kango ba artiste wana bazana na problème moko te ba 5 minutes pe mbongo te mais bazana organisation moko ba sala kana compte artiste soka kofi alors avant ngana yamba bino fona mona président association na secrétaire général Papa Massoum président association mais comme Elombe aza sous secrétaire général comme avocat na biso et puis conseiller ne ba benga ba kendeki ne gouverneur a décanté qui situation atie famille et puis atie artiste abi bobo que ne boyo kana bo ka jour beaucoup na ya que pour na vendredi mais comme moi babilo mfezanga ki ya mon to check on lelo mais ya ki moi na suka na ngo ba yo kana na bango yango na moni quand même organisation salami na artiste et puis na place des artistes et puis bon ceux qui to longo ya beaucoup taper bati batante kuna et puis c'est fini Kimi Rosa nango non mais Kimi ça déjà bon ah bon moni Kimi ate ceux qui nous ont boulot non parce que raisonner maman Chako ko raisonner nani maman Chako ah na go raisonner na makamebele ah maman wana zaki maman hein avec na makamuna ya bien envers biso toyeba na banana ba groupe salon groupe nzoi toyena na banzonzing ti suka na ngoto ko tourner film suka na sila donc azane ka bien pour na biso merci OK ngana bika ke na ye kolela maman donc voilà enveloppe ou pas nga vraiment na bien monté famille maman Chako ba avocat ba déclarer ngana yo lela maman Chako kasi ti on tozolo ba to bi yo lela maman en dehors lela maman Chako na ilo mususte ona ko yeba donc on a déjà commis tout ça maté merci Mobi c'est pas bon souvenir ni au garda pour la maman Chako ouais bah bon souvenir eza maman zala qui bien et azael en ko kabolaté en fait donc so zanaye alors ça qui est fort aux à l'aise merci vous savez quand ça va voilà je crois bien dans notre théorie c'est important pour honorer la présence voilà cette fois-ci vous félicitez c'est quelque chose à louer donc merci à vous sorry c'est important la maman parce que ça vous donnez à faire total et puis azalaki te déjà na molimo même quand ezalaki na mort demi lelo pe lelo toza koenterre moi je trouve que ezalaki problème d'organisation il fallait l'accord artistique le gouvernement s'attendre donc lelo loko ebimiseki s'attendre donc ça c'est une chose mais malgré la mort depuis que se pouvait à ce que papa a démontré que moi je dirais qu'il y a quelque chose des intellectuels nous avons pas d'autres machines sur le cas biso nde tokosalisa l'état pour que population ayeba oyo asengeli kosala pour que mboka na biso ekende liboso yango wana toyeba ke mosala oyo tozosala eza na pasi nango mpe bisengo nango soki oye na baventure okokata na nonoki mama Chako ayaki na aventure te ayaki ndenge bato azalaki na idéal ayebaki mpona nini ayaki na mosala oyo c'est pourquoi awumeli plus de 40 ans nazosenga na surtout bana basi oyo
bazoya mikolo yo boya na loyenge te boya te mpona komilakisa so kitoko soki nini po basi kitoko liboso mpe bazalaka bamopepe banani balinga bazali mama bipendu soki bomoni ntango azalaki na 15 okondima te donc tokandisa te ke makambo ebandi lelo oyo même bana mibali tozwa idée que théâtre ekoki kopusa biso mosika tozwa yango à la légère te voilà eke bakonzi ya mboka bayeba mpe kotia lisu na artiste comédien mpo ndenge nalobi toza na rôle ya koconscientiser positivement notre population kodénoncer makambo oyo ya mabe tokende liboso lobakabelaka tozalaka je pense 10 personnes soki nazala bakomona eza grâce ya mama chaque bisinga kozwanga te lelo bazopesa biso bamama donc voilà naza na babon souvenir na ye je ne peux que regretter sa disparition. Merci. Ntango na bandi asa danger naoleka nano esika bakunda bandeko na ngai mosusu bosala émission ya bacomédien tuna bango mais nani motu abanda makambo bacomédien andele maboke tuna bango bakunda andele maboke wapi bayebi te ana tala mpe tombale te mundele ndomba ana mpe tombale te mama mokola mpe tombale obisa tobanda sans danger toki luka esika baninga biso bakenda lelo ngali angadi ye wana azobanda biso alonde c'est sans danger kapora mulumba ozozonga 34 ans na Côte d'Ivoire c'est sans danger je crois ndenge babanga alfa lobi un comédien tactanga kala so bengi un comédien ndenge fingi yoti mais comédien za musala comédien za musala mais bati osala ki comédien mangusu makamani ya respect tout le monde bien bon mon écossais mais en tout cas dans mon tokende message sur la scène Baba Sumu dans les bosso merci Baba Sumu message na ufikira yo yango ngachaka ko mwafira muyibi no escroc tango za dirigeant il faut s'attendre à tout maman na sanzu Baba Sumu za camarade il faut des respect na Baba Sumu ali bato oyo biso yebi basali quelque chose na mboka oyo ngana kofi to na girls mais nan ozaka na guerre na kofi bon ngana banga nde kofi to banga nde kofi ti mais papa chaque yoka na dazo kembala moko ngana dénonçaka je dénonce mais bande ko pende ko biso mana so ba dénonçaka te ba pesa ba kama lokuta ya Baba Sumu atomboki asiliki mais Baba Sumu limbisa maman no sanzo limbisa papa ya ndimo so okangisi il est malade so de kabe koi yera mutaka yo ne Tobeti Maboko makasi pona Maman Sacro. Bravo l'artiste. Bravo Maman Sacro. Bravo pour tout ce que tu as été pour nous. Bravo pour avoir contribué au rayonnement de la culture de notre pays. Bravo Maman Sacro pour avoir sacrifié votre jeunesse. Bravo Maman Sacro Théâtre dès l'âge de 15 ans. Bravo l'artiste. Bravo Diala. Après, ici, nous allons faire un escale à la plaque des artistes. Et pas une autre qui va dévoiler plaque. Le combat à Maman Sacro. Merci beaucoup. Sécurité, Massa Boya Kota Ibanga.